site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Glace misi la sexy bato balobaki mingi pona glace Studio NC bato bafingaki mingi pona glace la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Scramé ya komone la sexy Viena ma César Magic Clé mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badougou ya kotale Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille Mizi nos cimes sponsors à Makassi unité d'élite Bomonier la sexy Yemoko Serge Kabamu Attaquez chérie Yari Ide Kongolegi Balisa mwana Bokatimbile Kongole Mabosaka Balisa mwana Bokatimbile Johnny Pelé Pastoral Bakatambile Kongole Mabosaka Mayebo Loso Boye Pleye Baba Mabasa Fonchi Dolo Calvin Elengi KPL Sandra Kazadi Christophe Moura Kazadi Kongoma Elengima Dania Smith Elengima Teresa Bilenga Elengima Grâce Misi la sexy Elengima Kongo. Alors nous sommes AG Normand d'Export, nous expédions des véhicules pour l'Afrique, des colis, des conteneurs et nous vendons des véhicules pour l'export. Bis DG Normandie Export. Olingi voiture de l'Afrique et des ponts canaires. Mituka ezokoma na Afrique nyonso ezra ba carton nyonso na ba conteneur talaka na minito yo eza vraiment ngoko 02 32 24 29 43. C'est quoi l'adresse email? ag.normand.export@gmail.com. Donc c'est cette rue de la Chapelle, Peltmar, 27 400 Ouetteville. C'est auprès de Évreux. C'est auprès d'Évreux, oui, voilà. boya bandeko tosali yango ya biso moko bala mboka eza ya biso moko. Bonjour à vous tous qui nous suivez, nos chers internautes du site www.congo Elengi avec Mike Lokamba, 3 fois l'archevêque de la presse congolaise. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire que cette émission a été toujours conçue par vous et pour vous, une émission de chroniques musicales, une émission qui ne cesse pas toujours à vous donner l'information précise et fraîche sur vos artistes en général. Aujourd'hui, comme d'hab, j'aurai à recevoir pour vous l'équipe du quartier latin. Donc, ils sont vraiment au nombre de 3 personnes. Tout le monde bongo à la personne de Merveille Rambo, à Zawana, tout le monde Bivens Bazawana, tout le monde Pichu Bazawana. Tout le monde tant soit peu dans cette émission Jardin des Stars. Le temps pour moi de vous demander tout simplement de rester branché fidèle sur www.congo Elengi. Là, j'en profite pour dire un grand merci à Ted Tendai, le maniaque $10. Autrement dit, le pétrolier financier. Et je me permets comme ça de bien vouloir dire un grand merci à Mercikou Motema Gobelisha, la première dame de Lausanne. Pourquoi pas aussi Nakwari Bikwaka. Là, nous sommes précisément
Australie, Kwari Bikwaka, on est ensemble avec vous. Comme je vous avais dit tantôt que j'aurais à recevoir la grande équipe du quartier latin. Nous avons la merveille Rambo. Bonjour. Ouais, bonjour Mike Lokamba, bonjour Nabatutsuba Rolanda, particulièrement Nayemoko, le Spiritus Santos, grand prêtre de prêtres, le Quadra Koraman, le marché central, le DJ Mopao, Yaya Jean-Jacques Maloul, le boss silencieux, l'homme d'Afrique. Donc, Kofi Phil, Maman Riva, grand prêtre Boulouli, on de la Likondi protège, tout euro, moi, maman, donc Mambo Tebele, Sandra Gazadi. Voilà, en général, on a tout Rolanda Bissou, Baland de Mouzinga Rennes, prêtre Rennes, donc Mambo Tebele, c'est ça. Merci. Voilà, tout le monde a fait Awa. Bonjour, Balbi, animateur, Bivens. Non. Dis jamais vie. Vraiment, non, parce qu'on a un mot. Oui, bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent de partout, à Kinshasa comme à Luanda, à Paris, partout. Et surtout à ceux qui ne comprennent pas la plus belle langue d'Afrique qui est le Lingala. Je les dis beaucoup de bonnes choses et puis bon, voilà. Ouais, Mike Lokamba, merci, bonjour. On peut s'amener Mbote à Lingala. Baninga na poto na Fricide na Angola Mbote na Minoto Bozolanda biso, merci. Tozawa. Merci Tozawa. Totika la peka awa na Congo elengi. Mais vu que Junior a quand même le véritable le fournisseur à contredire Ngate. Évolution dans carte quartier latin zo les gars comment? Ouais, Nenga très bien, biso moni biso to message déjà na bamba bagitoko. Donc très bien, donc voilà, tous en ambiance moi sika, donc toujours la mbotama album, des albums, dernier album. Car il y a grand pote Quadra, il y a carrière naé, donc il y a 13e apporté Robima le 10, plutôt le 13 octobre, 13h13, donc c'est le 13e apôtre. Donc tout ça on a vu un nouveau récrit, plutôt ancien récrit, donc grand pote Bourompe là, grand pote Bivin sera payé, Azongi Mutabeta, Mama Mutuga Mounene, grand pote Azongi Belé, toi on a massé na bisa Sikawa, Azongi Dividi Mangani. Donc petit Jean-Jacques Maloulou, le boss silencieux Bazali quoi. Voilà. Jean-Jacques Maloulou, promesse wana Zalaki vraiment au courant nango. Barobi merveilleux et au sala bien nega au premier qui est moi car pour l'autre là à Kosaki. L'autre là vraiment à Kosaki. À Kosaki merveille à Kosaki nga. Jean-Jacques Maloulou Barobi mutabata mieux avec na mayele. Tout le monde est au sala biso bien. Voilà, tout le monde est Bourompe au sein du groupe, à Zongeli au quartier latin, c'est dit à quoi? Non, c'est dit à parcours à Talira que Kofelo Mindaza patron, il a maintenu titre naï. Donc à mon avis que à Bunga Ginzela, on débat tout à Bunga comme enfant prodige, pas enfant prodige plutôt. Donc il y a un moment à Zongi quartier latin, mon musique aux leaders les a passé. Que bon comme escroc, bande escroc bah 30 000 balles, bah 20 000 balles, bah 10 000 $. Donc il y a un faux à la encadrement, encadrement bien là, pose à la mire dans ma mboutu. Ok, bon, oui, autant à contracter et on bouille, faut appeler même quand le grand pote Quadra Koraman. Tu vois quand la mamba battu, mamba contrat, 30 000 tozon à l'ango. Mamba banane. Mais tout sur la mamba bureau là, donc ils allaient qui n'en zéro ni babou, tout bengisi ou bien mouraï. Te biso to bengisi te zaye moko, bureau talira grand pote Quadra za numéro 1 musique à Congo. Avec au tchèb no quoi? Poids ni nyocha. Mais alors qui on la télévision? T'es comment? Le barak qui a au pesa yoka. Sur le bac on faut le tu sais quoi? Quelqu'un a le ban à plusieurs façons. Il y a plusieurs façons de parler. Alors moi par exemple un plus n'est pas dans la touche. Bourras dans la touche moi on a le ballon à quartier latin aza meilleur danseur. On a le meilleur danseur à quartier latin. Côté danse là on a cité. Voilà, donc avec un apport on est solide. Avec un apport on est dans le sens où on a peut-être, mais quand tu as poids, au besoin déjà poids le Quadra Koraman déjà tchaka. Donc avec un rapport à tchaki bourron et puis à ce sens pour ming ming les andéiers, pour y tous en apporter au populariser. On a posé pour la belle Kofi centrale les arandins à l'obaki. Donc à bétanon nous, donc totale évolution, donc voilà. Avec par les grands cadres, le Quadra Koraman, via Jean-Jacques Maloulou, les boss silencieux, pour toi à cause s'arrêter quoi. C'est ça. On a quoi ça? Laisser histoire à Karato emballé, toi on a minute on est les silencieux boss. Le mot yebinenga le bagé Rosala, donc voilà qu'on appelle ce mbote, retenez le nom, il s'appelle Jean-Jacques Maloulou, les boss silencieux. Voilà tout son ana Bivens. Papa Kenda wa. Ouais, Bivens aza toujours wana. Moi tout amoké na sagi libanda ya mboka.
na Congo Brazzaville. J'ai fait 3 ans là-bas. J'ai travaillé dans un groupe Moko, dans le néant. Et banate comme un groupe Ango, bana poto. Na joué en pena na C. Batu ba critique inga coup tout fort. Yende ne uti quartier latin obeta na ba orchestre. Ngala l'accès savoir faire na ngai na s'imposer kuna. Disque ngo ya itina kini ya bintsai batwa. Ça moi mke pour comprendre. Na tango ya fete na lukaka na bimana na nyo. Na tango ya fete na lukaka na bimana na nyo. Ayi makirimbio maître toro à vos bras. Qui a une animation, s'il vous plaît, grand pote Bivens, paix à son âme, le grand frère Babi Andonga Chokoro. Moi, je suis un batterie. Il y a le grand pote Babi. C'est mon frère. Je suis congolais, c'est que toi, congolais. Je l'aimais vraiment tant. Il nous a quittés, paix à son âme. Tu peux ça, merci Nanzambe, Yenda, paix, Sarah Yenda, Zwaka. Babi n'est plus. Mais moi, Bimaka, Bimaka. Voilà, il faut continuer et il a souverain. Voilà, vous allez à Brazzaville, le lieu sali que vous avez sur le quartier latin Kofi Olomide, dans les circonstances. Merci. Question bien. Quand on a dans le quartier latin, on a chaque fin du mois. C'est-à-dire salaire, on a parce qu'actuellement, je ne pense pas. Bateau basara na quartier latin baebi baza salarié et là on m'a échangé bango so bat balongwisa ke ba futa raté tu vas limbisanga so tant musu bazo futa mutu mo boete ata la pe parcours na bien abanda ya musala régulièrement ou bien abanda o sala ba abanda ko s'absenter yango salaire que salaire na ekonda et bon après abaye ko salaire ekonda ki wana tracha poa na kato te ma yo ye musala 1 mois 2 fois et bisanga salaire ni ba futa oni. Donc musala ça 1 mois yo 2 fois à la fin de musala là wana musala na musala boninga autant ba zola ba ba teke na suila soka longo na comme bete on a bloqué ate vraiment soki to ba ba zonga te vraiment il faut pas zonga te yango mo itikana si sa question posée ngai wana ezaki vraiment très très bien kuna place na kendaki malgré ba effort na sala ki aux orchestres mo bo na se pona tombola ngo comme na niveau ekomaki wana na banda se retrouver kati voir même to beti mariage ya Claudia Sassou na Libreville na monsieur Mbomba Martin ngam na laki animateur principal aura pièce maîtresse et orchestre wana na anima soirée wana le fait bongo le président personnel malaki wana na vient na biso papa Ochombe ngandem na binisa bango na ba interprétation to banda robeta mais son episode que na zonga na 75 000 francs CFA et à critiquer mais ya na tali parcours na ngabite non c'est pour mon époani pour na zonga na parler enfin pour déjà kenda ba senga pe bozwina ya ke ina e mais amoni pena ke mbongo esili akomolia susu biloko ya bangulu mais père na bango na lar vous maison ga chez père ami kitsane tant kana mi kitso que jouer bosso na zonga na pepe 100 000 balles talara mais les lobos zongi quartier latin Kofi Olomide et son groupe va mieux très bien oui aux hommes on a que espace au tika qui vide balek to ba master ici ba kangango nani animation ndeni au moins la minute yo big to na zone visibilité que yo yego tu kotangela nga komona ete pona nona s'il vous plaît na solo mo limbisanga na nona 4 nga azaki déjà grand animateur ya Congo nazo pe bakri na nga ba yibi on ba zaiko big to na zaki na na ghetto ba ndota la na télévision il s'est fait Dieu et ça blasphème. Obi ke mutu akokoma nzambe te. Mutu akoma jamais nzambe. Tant yo besoin nzambe ba animateur, tant mususu po bakwa vraiment nzambe la visible te. Tant ka prise à beta biso aza mais tout monde a arrêté. Soit bin nzambe animateur lepsu aza petit dieu. Donc akoma na si pour leur azo boaka bil bébé voilà. Ja komana na komana place ango. Eloko sika ezate na sa moi. Nyoso esalami ya kala. Vous comprenez? So na mani oyebisa yo ba niasi nyoso o bango bazo boakela ngasi na boaka ngo déjà. Exemple ngana 94 na sali mami mosiko ya satala itano asanga molembo kilo yeko. Ozo ka niasi wana. Na 97 98 kaluja ye mama tininga bala mungale. Sali ngasi na pesa déjà ligne wana. Bazo landaka o ezaki ya kala. Nga peso na lobina na talisa onga la nga pe landi ba matolu dode juna mbafu na landi ba vena biso ba nono
nalandi bave na biso oyo Shock Star nani dit total aya dit total ça dit to boya kala te bave dudu total ka sika te eloko ya sika nsa mo ezate moto oyebi soki asali cri ya sika bo poni ba cri na nga nyonso ba obi nango tisiko ezali kwa zwi yango tuzolane bayaya tuzolane aye obi suite nango ai nasomba diampa ya ninguri lokele bikaya lambe wawa bonga wadia kwakwe bona pesa yango te po pesa ala apeti nanga na pesa kai mangubu kona ale mangubu animateur mikolo na azaka na octave monga na 2 octave na kobar na donc na loba pona sentiment loba te je suis le seul musicien au longo na Kisasa à Kati Brazzaville à s'imposer côté ba extra musique et ali ba orchestre belé ba patrouille des stars ya Kevin Mbande mbenga ayimaka danger master wana sikoyo tondi marape batuti. Non, misalo sala à l'époque na roloba qui d'abord aux animateurs bourrés de talent jusqu'à maintenant parce que animateur je suis chanteur animateur guitariste voilà. Bourré de talent l'homme orchestre lelo ozongeli quartier latin Kofi Olomide et puis au lobby que tobo sanaka indi tozala kati ya bureau ya Congo leng masolo eza ndeni vedi tozala biso ba sponsor tozosala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbizi c'est ce mot masolo ngo vedi ba maître Maurice pe bakotango ba Eric Mande pe bakoti masolo ngo balobi boss de boss moi Mirajab moi mi caps donc na yebisi bino ba congolais na yebisi no congolais de congolais na yebisi no Kenya pe la muki na masolo ngo ba Kenya pe ba mabe. Donc tout ça na maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo ka ngoka na sango oyo ka simbizi la sexa kuna auditete etali oyo ka na sango na minute yo moi mi caps limited ya moi Mirajabu tous les Congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi caps balobi Jaguar ezalié ben clair ezalié auditete ezalié hélicoptère ezalié avion ezali babem VP ezali range ezali on doit okuta wala na moi mika société to bossa na rapé ba to kalaté mais actuellement boyé na animation oyo parce que le lobo rota mon anzela so ba bisi yo que mutu wana mutabwaka ba cri oyo zo bwaka oyo ba to ndimati oui poni pona ni na 1994 téléphone portable ezalati c'est là on a comme ça tam sozo ebate téléphone portable oyo to chaka sim et ala raté ezala télécell au foutu abonnement ba tu peux belé bala na ngote télévision avec ça c'est là moko télé Zaïre na 94. Bon, ta télé Zaïre yo ya pour expliquer batu ni na télévision alors que ba maramba programme belé ala ki ba série wana batu bango ba chance ba kuti ba chaîne belé il peut à cause de la télévision lobby au monter mané lingi net auto lo ba awa blasphème muto ke lo ba TV ya zanzambe bozondi melae nzamba mona na te ngana lo ba no ke par rapport à boulot na ye asala musane bien mais na ko bisogo ya bandela ba kina nge belé ya même misato onga sina beta esala succès ya bandele yango na magie na bokaka basi babalaka te bavimba tala mabumu emibali basalaka te bakonda yoka ba projet ya bandele on a publicité moko basi babalaka te batimbela kwanga na dendo 1-0 yami ba na 95 na bwaki na V12 nzambi ukela batu zole ka kududuka mosi kento mosi bakala yaye Bill Clinton the world animation make ne word mo yo nzambe autrichal su ba nzamba trichate baba petit so ba tiendi biso matos na stade Tata Raphaël ou bien Martyr bazu micro fantôme ya studio ba tie na elima na bango muto ta moko manomètre ekoma na disté si ba pe maté ba mela ba alcool ba mela ba o bango ba melaka ngala mela rien na dama kaka na ba ya pe bango ba mela te na biso na ba mela ba alcool na tangi komba lo mususu te so ba obaksa ngala yebiti nga bika ba mela ba alcool basala o bango basala ngai a part ko mela mai na ko lia na mela lo mususu te ça dit vona ngeza clair
na oboka azoka na à fond sonore o voir les autres en fond sonore si on a bien pompé a ça le roi dérangement na sound la classe vraiment na quoi o kine o kasami kilia sans la classe nyoso ozongela yo masole nga pela na yambe mission mo mobimba ya ye moko non il faut na yambo vraiment émission mobimba ya yo moko vraiment hein merveille non yambo pena émission spéciale ya yo moko comme ça tout solo là. Merci beaucoup. Merveille phénomène il y a $30 000 où tu peux le bango ah yo moko tu as vu que fallait pour pas zana makambo il y a $30 000 na ma producteur bino na katia quartier latin comme là bino ouais comme là biso te mais biso monde le lot aux informés monde des on a tout à l'heure on a mollier mon tout d'abord on a fallait pour pas c'est un gars très respectueux donc namboko yo donc aza très doux et quand moi sangai place na place ali na yo kaye que fallait pour pas escroquer pour balobi bongo escroquer mon de 30 000 balles mais so nga na yebi que na mon ndule escroquerie à la raté na mon ndule za rendre ba YouTube comprendre prêt à robeto moi YouTube mais escroquerie te pour nyonga libanga isika rara na libanga nyonga ndule sika rara na ndule donc na nenga bien ngasko na côté la fallite mais na roloba na ndenge ya grand prêtre o wana bedisa qui est producteur avec beaucoup de respect que je vous dois fallait pour pas azana au moins na quartier là tena défendre état que ndeko na nga makila na ngai donc faut en maîtrise pour fallait luka ki ote mo luka ki donc ezate faut que na on télé moni so moni ko koka kité fallait ostani azana papa na azan vie il s'appelle le quadra Koraman Kofi Olomide vraiment mais ton sambonga bat quand même ouais grand pote azana so ki producteur a bengi tout fallait pour pas bendia ozongisa na ya mais siko na ndenga bien que hein ko ke na ndengo ke na ngote pas moni mona ndule ezara moins glissant trop on point donc fallait à moi on a biso de ticket 30 000 $. On a masse à jouer non la personne grand pote Jean-Jacques Madou l'euro pesa mais pour na respect le grand mon pas au quadra Koraman so fallait bengi to futa ngana lobi yango sigogo etant que moi on a biso voilà merveille aza ko annoncer na ba internaute tout que ce qui le fallait parce que fallait apparemment zo lingana au futate au soit lingai ko futa mais makambo na médiation ba memi yango te olobi ke ce qui fallait bengi Kofi Olomide pour que ba futela ye mais oui ma musuba médiatiser ngo ba pona au salir voilà donc yo lobi fallait lingo futate par rapport à Ebi Gazane innocent peut-être Ebi nega que mambo suka na ngoni nte mais comme ibongo ce qu'il fallait bengi quadra Koraman qui est mon boss le boss de fallait pour pas au futango d'ailleurs folar donc ce que garde wana na opesa ce qu'on mingi na marque house omoni faire regola à moi na biso fallait pour papa moi na biso biso to aloba baboti na aloba suketa ke grand pote quadra hein to aloba baboti donc biso to sangisa to kabola rate ça te di kama se ko le muninga yo banda oloba fali ba pesa ke pas plus solliciter biso to yebi na monde entier on comprend donc marque house gare à toi ko loba troté bon italien ngala oloba en tant que soldat quartier là ngala collègue fali na bandele susunga merveille rambo na collègue fali pour pas na collègue faire rigola pour biso na bango papa moko kwa pote quadra Koraman collègue à Bivens collègue à Pichu Apindia collègue à Bourreau pour venir tous années donc cela veut dire quoi biso na bango père moko grand pote quadra na lo parce que te collègue moi marque vous allez mwana ba benga le roi père de yelo na gangue na le roi père ale kinai donc on bendera moi matoi na nenga bien s'il te plaît collègue ah ngai donc so na lo bibongo te na lo bango na nenga ba aventure te za mama na bendé matoi na bendé mama matoi passe à l'état que père ale kinai hein atala moi face à beauté to agité mais père ale kinai wana mutu na ngame na commission pour za TV pas que na TV na TV mona minute fallait pour pas na mutu défendre te ngana défendre te ngana lo ba pour na lim papa na ye et na peut-être na lo collègue na ye donc ale ka sur na TVT grand pote producteur il y aura pas grand pote quadra bien fallait pour pas benga ce que za bongo vraiment to futango voilà quoi grand pote Jean-Jacques Malou le pas ali wana mais là aussi ba ko benga wana ba suba ozelo na ndinga mabe ya ba mona ke fallait za compétent na $30 000 a que ne senga Kofi Olomide te muso compétent ba la muso kande choro za na la o pesa peta e maman ne tambola bi ba muso pe avant le bango e ba ke to yemba ngo déjà na ka Jean Goubala yemba elo moko Mobati ninyangwa kolinga oya ye mwana asaka na moto si obige mwana père moi kolinga mwana simba moto te biso to linga te moni geza ya ba YouTube ya YouTube ndule na YouTube apindi alo ba mo mga moni eloko tuni merveille c'est bien moni Mr. Nzo ba fali
Aux amis, c'est un collègue, à 30 000. Mais à mon avis, on coupe ça pèse. Mais patron, la bicho, tout y a. Zela, tout bandé en place. On a vu que Tati Wabe, la zota langa izwanga. Merci, merci Kumote Mago Belisha, Adamo Kumbu, depuis Dubaï, chez la Bax, na Pession Beauté, Bazolanda Bisso, Maman Jeanne Miti, le wana le kona. Mike, comment les andeni? On doit souffrir à 50 000, on a 30 000. Est-ce que Yotonga, au niveau de 30 000, on a 20 000? Jamais. Mais patron a biso tout na bango, qu'on fait le pas mon cause. Hier soir, on a dit que pour moi, il y a maïna et balé, on ne sentit rien. Aïe, benga vie via Zali, animaux vie. Parce que malgré comment ils ont subienté, l'objet n'a pas été fatigué, il a boulot à la ligne, il a mouki na moni molé, mon makelele. Mais même quand tu n'as pas molé, la conseil dimanche. Oui, à Roméo. Tu seras quand tu me la caméra TV directement, ou ma caméra et ça a bien été. Et ça a bien été. Il y a eu besoin dans le monde de la musique, surtout dans la musique, et ça a bien été. Donc il fallait qu'on s'en aille, mais on sentit qu'on a fait ça tant chababoué. Et moi, ça a combien? Cela veut dire à Pindiate. Ozo fula, ozo popola. Nande. Ce que c'est qui pourquoi? Tu n'as pas dit pour m'en Pindiate le besoin moi vérité. Pour moi ni quand peut te dire que des rey mago collègue nabiso collègue nangai venangali susu fali poupa na lingage moi trop donc tata otala mikolo président nayo en même temps. Te président nangai zaka pour te quadre. Ngana ko sala pana. Yo bengi collègue par rapport à par rapport Yanine. On est explicité na bas. Voilà. Aujourd'hui si on organise réception, il y a des ressortissants toi quartier latin. Ngai na le loko mo na faire na fali poupa. So balambi loso na madesu ngana ozala ya ozala. Vous comprenez? Tu vends des sikamoro. Les losos qui grand peut-être numéro 1 mboka ba benga quartier latin mobimba. Na ba ressortissant biso tout ozala. Na ba grand peut-être soleil, to la musa ba tout. Voilà, cela veut dire que collègue ngana fali eza collègue par rapport ngana père moko. Grand peut-être quadra korama. Ngai ya roza président na ngate. Mais nazo respecter pas un président ba jeune belé. Ngalingage bo mo trop donner lobi mambo apinda so na sekeza par rapport ya moni mais fali pour panga na ebi azana la rana bambasa ba jogo ba belé ba ko ba lobi a cause na 50 000 wana ndenga mabete ba bolanda wana lobi na peut-être apindi ya lobi na ezana wana ndenga mabete ba rectifier a lobi l'erreur non si eza erreur te mais na ebi moi tant to ba lelo ke na la banque ebi yo ba ngaite yo mtebi montant na banque na ba te na la pese exemple peut-être aux 50 000 peut-être à ce moment là 30 000 chiko kiti kuwana apinda linga lo babwe bref ngana songi tika botika oseka muninga non c'est du sérieux donc apinda linga lo babwe ngana comprendre bat ba otala bisa lo bien en sens figuré bato batanga figure de style ba yebi ba métaphore ba parallélisme ba yebi donc cela veut dire linga lo babwe fali poupa tibi place aux alliés ba ke mutaleki na mbongo azali eza papa na le quadra ko ramal biso to eza patron ya musique à Congo donc na ndenga mabete soki yo tata moni moi poche za muke ako aider mais to le bité ke za bon ngana bi ke fali pour masa beto masa bani balara na mike mais azane na méchant moni so likambo e bien moi jare moi muke ya ba yuto andule tambola bongo donc muto na doser ndeti muto nga so leki na na TV ozanyango na ndenga be batutu ba kolanda donc ngaso dama mwana doke na ona TV ba kozanyi nango pour na moi blendé na butu blendé timba siko. Voilà, ça l'a signé que minute vraiment comme qui na espace nabiso bien que na rozabino tant soit p émission mususu ya live vraiment to solo là te bandeni vraiment to ko évoluer na mission maintenant oye quartier latin peut-être dernière question nga yango okuti ba animateur bazo évoluer dans ba orchestre différent animateur nini o déjà l'air que vous avez bande bande ko sepelisa yo ba jeune actuel génération montante voilà bêtise eleki trop non na bima ma bêtise te na loba opesa nga question bêtise eleki trop bandaka na ba cri o nyoso ezo sepelisa nzambe te ça dit tant osa musa na yo nga je crois na bwaki mi mutuka munene na 94 au moins nga ta musa musique na nga na chiki je suis quand même licencié na limité te na la science droit et puis bon moi lo ba ngo mingi ate na linga lo ba boy na tamusa bulo nanga na chiki tant na sala mutuka munene na saki allusion ya ba embouteillage hein na saki allusion ya ba embouteillage mingi o et c'est produisera na kati ba balabala cause nango ezala ka ba grand car
preuve ane ti lelo mutuka ya munene ekangaka nzela des fois awa bouchon salamaka so olandeli yango mpena ntina ebandeli kuna omonaka grand car moko boye soit pine elongwaki soit elingaki kokota ebongo bavoiture ya mike ezeli mpo yo ketch grand car ezoya kolekana to ezokatisa yo na vitesse na yo na interception okota na sa mutuka wana ezamaka trop ya mutuka munene ezokangaka nzela ti lelo ndenge naloba susu nini tomekaka kozwaka mayele oyo toyekoli na l'école na oyo toyekolaka na losambo topesaka yango peuple oyo alandaka biso olia oyo oyembaka babétise ntango alobaka elisa comment c'est possible okende kolinga mobali eyenga yo ne eyenga bozali père moko mère moko na otelemela inceste père yo père moko mère moko na ndeko na yo yo sozo su mobali na yo inceste ya mabe ya babilo exemple à suivre donc ntango bosala bakri fo basalaka bakri moko oyo eza na nzela ya malamu oyo même ntango babebe na biso balandaka esala bango bien ntango nasena na Brazzaville na ntango ya fete nalukaka nabima chaque week-end fete ezalaka moto alukaka kaka moto abima na ye omoteke na otambusa musique na ngai na classe na l'école s'il vous plaît donc bameko changer façon ya kotravailler oleki batiaka babétise oyo bazotianga na kotanga yango na micro na yo te mpo nakola na babétise te. Je suis né le 1er janvier 1971. J'ai 40, maintenant, je 44 ans. Si vous avez en 1977, na kota foire à Kinshasa, poto ya laga. Tant que 94 na moni même image na na kin a. C'est que poto ya laga biso kola na nzinzité na kin. Mais le nzinzé comment le l'homme no ramna solo il était comment na ka niveau talara. Michael. Ebige émission bokati ngango. Non ebige émission bakati ngango. Ah nazolela. Émission vraiment bakati ngango. Ah ngaya. Oh pena ngabat na luka ande bango Mike Lokamba. Na osenga émission deuxième fois. Alors tokomi na suka parce que tokomi vraiment na suka. Donc ouais, l'important c'était donc dit donc voilà, izaka ke to lo bana batutu ba kofifil, ba kofiette, batutu balinga les grands mopao ko yendaza ba faire, mikolo ba ko benge DJ Quadra, DJ mopao par rapport à ba animation. Pas bongoli animation, mikolo to komi swanga photo, swanga selfie. Tout le monde a générique bientôt pour face na biso déjà. Donc cela veut dire base de la 13e apporte le 13 octobre on a 13h13 exclusivité mondiale le président Boubou Liondela grand prêtre tout roba mama Rifana Londres d'aba faire ba signaki donc biso tozana na kaka moni pe banzembo ezali moni mutu lokwa grand prêtre Jean-Jacques Malulu po ba yembi na 13e apporte ba benga l'homme de la suprématie ba yembi on ba nzembo Jean-Jacques Malulu en plus ba ozo nzembo ya grand prêtre Evoloko ba yembi titre na ngoza mwana po Evoloko chanter meilleur chanteur au Congo tozana yiwana pe Jésus de Nuance Ferrego là yembi malgré tout clip moi jamais c'est ça boy déjà te aboité na explicité na bato aza collègue na biso pe toko sa clip wana mabeza la te donc azande on appelle grâce mbizi on a si ça grâce mbizi azola nga la sexy lady le spiritu santo Jean-Jacques Malulu lando muzinga mokonza reine mama lishi lycée azoki déjà mbora sika pe joie de contrôler le reine wana na pesi Georges Kaloum l'éléphant du Lille Motebele sans oublier Mutambongo solo Fader Mabula Chakotonge et Jean-Jacques Malulu le silencieux boss ba remerciement nga et pas mon colonel Dani Oleko force de frappe bon séjour à Paris déjà na bigoza déjà wana na Claude Malumba vous êtes belé wana ba masananga wana ba mikili ba fofé le toke sans oublier Guy Gerebende Chico Bembela staff nangai Guilembe ya de Namir ya yo yangoyo obi que Trace TV a reçu vieux documentaire au biso de participer na 4 ça dit de côté na film ya vieux biso ba petit nae Trace wana kala mingi te ba lancer on a Trace TV on a documentaire vraiment quoi exacte que yo extrêmement beau na Trace le Trace ba longolité et wana grand prêtre Quadra Trace ya lukae biso ba petit ne participer voilà donc beau consommer album ya patron 13e apôtre ba bloga bien ça le là Bina lobby fote allez temporiser malembe zala non wana comprendre wana logo ya donc boy barake ba mambango za misi quoi mingi kanga photo Jean-Jacques Malulu oui boss Laxamino et bina manante danger ouais na bossa voilà mutunyo so lingi a contacté B20 Rap do Danguba l'éléphant de l'animation africaine. Ponga il a formé ba petit na Côte d'Ivoire. Obi Dourou Saga le défunt.
banda oya na hôtel Argus place biso bovanda na laksaka bango ndenge vérité. Numéro de téléphone nangai ezali 00243 code mboka ya Willy Moucheni 89 50 735 88. Omoni mutu ezo sala 089 voilà na ndenge na biso awa 50 735 88. Ngapi na pesika code mboka Willy Moucheni mbote donc 00243 code mboka Willy Moucheni 99 72 77 467. Donc mon vieux, merci. Ouais, Mike Ngeza plus 243 680 40 89. Na pesi mbota to la papi Kenny, na pesi mbote na Tuturoba, pesi mbote na Willy Moucheni, na pesi mbote na Bubuli Yondela, Jean-Jacques Malou rentrée scolaire. Et puis Tobo Sanaté na patron ya salon la classe, na rond point Willery. Malgré la monnaie ta moté maintenant pesi au place salon la classe. Salon la classe. Merci, remerciement la classe, les boss Jean-Jacques Malou. On est reconnaissant vraiment. Merci. Voilà. Merci na salon la classe. Si cette émission vous a plu, dites un grand merci à Mimi de Paris qui nous suit en ce moment. Merci à Patrick Meka Ombre Jaune, l'homme aux 50 blousons. Merci à Guilain Maïndou, le mannequin de Paris. Voilà, donc merci à Sheila Bax, merci à Florian Miokono, sans oublier à Maman Jeanne Miti, et pourquoi pas dépenser comme ça, Nabandeko Touata Labiso, Ale Django, le roi de Chicago, Zola de la Cruz, Fernando Tembo, l'homme valable, autrement dit, Motomoro bien. Merci à Loris, la Congolaise, Malolo, moi, Soazana Gaz. Na vitesse. Quant à moi, je vous retrouve déjà la semaine prochaine. Patrick Menka Ambre Jaune, blouson en s'il te plaît. Un numéro. Menka, blouson. Voilà. Voilà, j'ai dit bye, au revoir. Patrick Tabou. Patrick Menka. Oh, c'était Nini. Oh, c'était Nini. Kongolegi ko fiba bonbon Grâce misi la sexy Bato baloba ki mingi pona grâce Studio NC Bato bafinga ki mingi pona grâce la sexy So kitoko Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriches Krame ya komone la sexy Yena maseza music Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale Martin Kapika Tracy Pro, la même magique La famille Mizi, nos cibles sponsors à Makassie Unité d'élite Bomonier la sexy Yemoko Serge Kabangu Attaquez, chérie, Harry. Ide, Kongolegi Balisa mwana mokatimbile. Kongolema bosaka. Balisa mwana mokatimbile. Johnny Pelé Pastoral. Bakatambile. Kongolema bosaka. Mayebo. Lazo. Boye pleye baba mabasa. Fonchi Dolo. Calvin Elengi. KPL. Sandra Kazadi. Christophe Moura. Kazadi.